koyena ndako ya Nzambe maboko pamba te. Siko ba oyo bayaka maboko pamba. Baya to baya te. Soki ososa nango moso pesa te vraiment ezalaka malamu te. Bolingo ya solo emonanaka kaka na misala. Otalisa bolingo ya solo kuna na ekulusu. Pona ngai na bika. Pona ngai na zuwa bomo ya seko. Azali te oyo azali malamu lokola yo Yesu. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Nanyangu azali na bolingo lokola yo. Nanyangu azali na bolingo lokola yo. Nanyangu atonda na bolingo lokola yo. Azalite, 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 azalite. Balukanga na banduki po baboma ngai. Balukanga na bakadia mpemba po baboma ngai. Banduki ya fami baya baya baya. Kasi na simba mina maboko ya Nzambe na nguya. Nani akokaki konzima pasi oyo yo omonaki na ekulusu pona ngai na bika. Azali te Yesu. Tu es ma force, tu es ma joie, tu es mon bouclier, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu es ma force, tu es ma vie, tu es mon bouclier, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Formila nini osalaki po etuluku ya bato bazwa mbisi pe balia nkolo nanga. Lolenge nini osalaki yaya po etuluku ya bato bazwa mbisi pe balia nkolo nanga. Azalite, 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 oh. Azalite, azalite, azalite. Nanzela ya kufa solo yolakisi bolingo. Nanzela ya kufa kulu yotalisi bolingo. Nkolo nanga Yesu yaya. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Jésus est mon Dieu, yaya nanga. Jésus oh mon Dieu, yaya nanga. Jésus est mon Dieu, yaya nanga. Jésus oh mon Dieu, yaya nanga. Ozali nyonso pona ngai. Ozali nyonso pona libota na ngai. Ozali nyonso pona bomoi na ngai Yesu. Kumbama na yo, netolama na yo. Nzambe ya mama Marie Sukula.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alona David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamakandi lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babela na makomi avant tokota na kati ya koluka batu kotambula tozwa lisolo ya mutu moko po toyeba pourquoi totiaka ba offrande. La Bible nous dit ceci: celui qui sème peu moissonnera peu, mais batu bazo seme ba obuka te. Finalement eza nini liloba yango ezokosa to ezokosa te. Bokomona ba pasteur lolenge nini bakoloba, bokomona ba frère ba chrétien lolenge nini bakoloba. Bible ke lisusu musika elobi lisusu boye koyena ndako ya Nzambe maboko pamba te. Siko ba oyo bayaka maboko pamba baya te ezali motuna esiko ozali. J'espère que vous avez déjà la réponse à repesa. Ebele pe ya batu bayebi te pona nini tochaka ba offrande na yango wana. Peuple de Dieu, avant tokota na kati ya mozindo ya kolobela biso na mokolo na lelo, nalingaki ete régie e bakobalancele biso élément moko oyo kosala plaisir na bakretien nyonso tu oyo balingaka site chrétien na bango le Nazaréen TV. Tolandi yango. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et si quand Nzamba lobi ozala kobouge te okoya korate jour ya visitation na yo fika. Je sais combien la souffrance est douloureuse, mais une bonne nouvelle, les serpents de rage, Jésus-Christ s'est élevé. Regardez vers lui, il a la réponse à toutes les questions. Oh oui, la solution a toujours des problèmes qui tournent vers lui les regards, le visage rayonné de gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Actation na yo fika esu akonza na bomoi na yo. Changer de vie parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. N'oublions pas que la mort aussi peut nous surprendre. Ma Bible Bonjour monsieur. Bonjour. Kombo nani outi église osambelaka na église nini? Comment on a frère Mira, nasambela na église de motivation et kambami na les prophètes qui Francis yango. Ok, ndeko tomoni outi église, j'espère que otie profonde. Oui, bien sûr. Oui, toko koyeba pourquoi totiaka ba offrande? Totiaka offrande eza signe ya reconnaissance na o Nzambe apesaka biso parce que toyaka kaka kozongisa oyo ye apesaka biso. Donc c'est ça. Boyaka kovomisa ba pasteur te. Non, eza kovomisa ba pasteur te. Toyaka kofungola offrande efungolaka bato ebele bakomataka offrande bayebaka te influence nini ezalaka na offrande. Ngai premièrement naza fui ya ba offrande parce que ndenge nazalaki ba offrande na ba sacrifice ya mama na biso nde esalaki nalonga momeli diamba nakota leonelanga Nzambe nakoma osambela. Eza grâce à ba offrande na ye, grâce à ba prière na nde esala naza o naza lelo.
bonjour monsieur. Bonjour. Oui, Kombo Nani, bon dimanche au église. On a autre église Kombo frère Jonathan. Ok, frère Jonathan, toko koyeba kocha offrande des ali mabeto eza malamu. Kocha offrande des ali malamu parce que offrande ngezana offrande fongolara. Ifongolaka vie ya moto pe offrande pe esovara moto. Offrande pe ngeza wana épargnera moto na makambo ebele oza na accident mo ebongisa mipona yo offrande ochaki épargner nyonso ya mabe liboso na yo. Ok, ndeko Bible lobi koya na ndako ya Nzambe maboko pamba te siko moto oyo azangi yango ya koya kocha offrande. Aya to aya te. Te bayaka kaka parce que offrande eza oyo semaine mobimba oyo tambolaki journée semaine mobimba tamboli oyo bongisaki pona oyo ozaki mwa moki ozala na poche obi te ya tout oyo lokwa Nzambe apamboli nga mpona ndambo natia offrande action de grâce na nga mpona oyo Nzambe abongisi mpona nga yango wana. Bonjour mon frère. Bonjour. Ndeko Kombo Nani au église to ndenge. Comme nga frère Freddy na uti église et puis nazokende babenga vraiment diligence nazokitabo. Oui mon frère toko koyeba est-ce que kocha ba offrande ezali mabeto eza malamu? Kocha offrande ezali mabete. Eza mabe sunde. Ok ndeko, d'après yo offrande bakoko pesa lokola eloko nini? Offrande eza lokola to banini nakokoloba ke exemple dilendi ti dimanche Nzamba batelio ebele bolalaki na bango ebele botambolaki na bango sukutu bomonaki na bango mais bamoni timoko bakomi timoko la lelo te mais yo mutu ozi opportunité akoma tishuna lelo donc eloko oyo totani na mutema na yo okoki kocha même so mutu mosusu tomona mosusu akozala na contact ya mutuka boyeba chebe na kati ya nini ya panier de eloko oyo eto banini nakoloba ke eloko moko ke etuti mutema na oyo bitelefone atiaka mpo Nzamba bateli ngai mokolo ya lendi ti lelo nakomi dimanche ekoderange nga te mpo aza mosali na Nzambe epuis mbongo asalaka te aliaka na temple bango ngai nabenga bango baza batemple aza moto ya temple baliaka bambongo ya badime bango baliaka akosomba mutuka akosala oyo alingi kosala jamais nakomoni na mutuka na bandolo bakazwi mbongo na bandolo landela wana vraiment ya vraiment vie privée na ye nakokolandela vraiment te. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Okay, merci. Moi c'est Ryan, je prie à Logos Rema. Ndeko Raël toko koyeba lelo ti offrande? Oui, na ti offrande. Ok, ndeko Raël kocha offrande eza mabeto eza malamu? Eza malamu. Pourquoi totiaka ba offrande? Totiaka ba offrande parce que tozo en fait ko remercier donc ko pesa ce qui est dû à Dieu quoi. Donc ko pesa Nzambe oyo eza ce qui lui revient de droit. Donc c'est à peu près mettre l'offrande. Ok, ndeko. Et plus bon par exemple nga offrande nga eza na pesa mbongo où ça dépend aussi de ce que Dieu m'a donné au courant de la semaine. Ceux qui me par exemple à kabeli ngai na eloko mutapesi ngai na kolongola offrande nga na kati na pesi Nzambe, ça dépend. C'est pas ça, ça peut être aussi quelque chose que tu aimes beaucoup. Ça déjà c'est ce qui est donc c'est ce qui revient de droit à Dieu. Donc Isawa Nzambe appelle ce souffle de vie. Après, il ne te demande rien en retour. Mais au nefis qu'en tant que moi, Nanaye, n'a pas essayé quand même offrande, n'a pas essayé donc remercier en fait durant la journée, durant l'année, durant la semaine. C'est un peu ça. Nous vous avons vu, vous venez de l'église ou vous partez à l'église? Oui, je viens de l'église Logos Rema Bandal. Ok, j'espère qu'aujourd'hui vous avez mis l'offrande. Oui, précisément. Si c'est important, je viens de mettre l'offrande. Okay. À quoi sert l'offrande? L'offrande, c'est un droit qui revient. Premièrement, j'aimerais parler de 3 volets. Le premier volet, il y a le Galates 6.6, qui est réservé à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Et comme Paul le disait, vous devez faire part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Il y a deuxièmement la dîme. La dîme, on ne le donne pas, on le paye. Parce que cela revient à l'église, de 1/10 de tout ce que nous avons comme source de revenus de travail. Donc c'est ça, nous sommes obligés de donner pour être bénis, parce que la Bible dit clairement,
y a de bénédictions qui sont attachées à cela. Ce sont des principes qu'on en trouve partout parce que c'est lié aux lois spirituelles. Même les occultistes en donnent parce qu'ils ne construisent pas de temple par leur propre argent, venant du travail de leurs membres, de leur église, secte entre guillemets. Donc nous aussi, nous devons soutenir l'œuvre de l'église, là où nous pouvons nous réunir étant que des enfants de Dieu, dans une édifice pour prier notre bon Dieu. Merci. Kombo nani ozosambela na église nini? Nene Manguelo nasambela na catholique. Ok, mama nanga tomoni ozokende église. Tolingi toyeba ozokende kotia offrande pona nini? Totia offrande pona ko remercier Nzambe na ndenge azobatela biso pendant la semaine, pendant les mois, yango wana faut totia offrande pona ko remercier na onyo sosela biso. Ok, mama nanga ozotia offrande ozovomisa basango te. Tie ezalaka pona gloire ya Nzambe. Beli Nzambe akopesa ye akozwa kaka ata jour wana tiete jour mususu akotia. Pasteur asengi offrande ya 5000 na 50000 moto ana 100 francs atia to atia te. Wana nga na yebi te. Merci bien, bon dimanche. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous appelez comment et vous venez de quelle église? Je m'appelle Dadi Makiashi. Je suis prêtre de l'église de l'Apôtre. Oui, on peut savoir pourquoi vous avez mis l'offrande. En fait, l'offrande, c'est notre devoir. Nous avons un devoir envers celui qui nous a créés, donc notre Dieu. Et c'est là, même dans Malachie. Malachie stipule que nous sommes en train de voler notre Seigneur. Et nous le volons en quoi? C'est dans les offrandes. Donc, nous devons donner nos offrandes à l'Église, puisque cela est de notre devoir et c'est une obligation que nous avons envers notre Seigneur. Okay. Bibliquement, le pasteur ne peut pas demander une offrande de 10 000 $ ou l'offrande n'a pas un montant bien précis. Puisque je peux vous rappeler, dans le synagogue, lorsque les gens ont offert leur offrande, Jésus a dit, parmi tous les gens qui ont offert, c'est cette femme-là, c'est cette vieille-là qui a offert. Et cette femme-là avait offert quoi? C'était 2 makuta seulement. Dans notre temps, un frère ou un fidèle qui offre 2 makuta dans une église, on le considère étant pauvre. Mais Dieu ne regarde pas le montant, Dieu regarde notre cœur. Merci bien. Merci. Vous appelez? Je m'appelle Aristote Boka. Vous priez où? À Logos Rema, l'église qui est juste derrière vous. Okay. Mon frère, on peut... Un ordre biblique, je suis chrétien, et la Bible nous recommande de faire part de nos biens. D'abord, premièrement, parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes. La Bible nous recommande de faire part de nos biens à ce qui nous annonce la parole de Dieu. Et nous donnons aussi l'offrande parce que la Bible dit on ne vient pas le main vide dans la maison de l'Éternel. Et nous venons avec nos avoirs, certainement, pour contribuer à l'édification de l'Église et à la propagation de la bonne nouvelle et pour un travail bien fait, un travail bien bâti. Ok, si le pasteur est... Bon, normalement, donner un montant, quelqu'un, ça dépend de la vision de choses. Ça dépend de la vision. Cela ne veut pas dire forcément que la bénédiction dépend de ces montants-là, de ces soldes que le berger de l'église a fixés. C'est facultatif par rapport à un besoin de l'église. Si par exemple la construction des mondes, que la contribution s'élève à 10 $ à chacun, je pense que c'est une nécessité. Ce n'est pas forcément une loi qui fait bénir, c'est juste une nécessité qui permet à ce que cette cotisation-là soit efficace pour contribuer à l'édification de cette église-là pour ces domaines. Même celui qui a 5 000 francs, 200 francs, 300 francs, régulièrement dans le culte, il peut le faire, il sera béni. Donc le montant, ce n'est pas une loi dans laquelle une personne peut être bénie dans les offrandes. Ok, alors les gens qui ne donnent pas l'offrande, qu'est-ce que tu vas leur dire? Nous prions comme un bon chrétien, nous demandons à ce que le Seigneur nous bénisse abondamment, que ne vienne pas main vide. C'est vrai qu'il y a la motivation, il y a un désir de contribuer. Mais nous prions parce que nous n'avons pas tous le même moyen, les mêmes possibilités et nous pensons que Dieu le fera grâce. Merci. Que Dieu... Maman, kombo nani pozo kende église, kombo église nini? Dorcas, donc église kimbangiste. Ok, maman nangai, et pas na bino kuna ba kimbangiste, kotsa offrande ezali malamu to eza mabe. Kotsa offrande eza malamu parce que nzamba bateli o semaine mobimba.
nzambe abateli semaine mobimba osali bafaire na nyonso esimbi donc fo okanisela nzambe dimanche kotia offrande ma bénédiction na vie ya motu epambolaka bamombongo na biso bacommerce mosusu osalaka ntango olongoli 10% oki otia offrande na yo donc nzambe mpa kokanisela wana mombongo na osalaka parce que olongoli dilo te so pasa osaleki na motuka nga aza makolo parce que wana eza temps na ye nga mpe temps na nga ekoya. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, kombo nani oti église nini? Kombo na ngai papa Kasapo Dido. Kombo benga ngami na banda Lido. Oba benga nango. Ok papa na biso toko koyeba otia ko offrande po nani? Acha offrande parce que c'est biblique. Offrande déjà biblique puisque na Malachi ba combien on? Ba combien on na Malachi? Un dixième, tu peux savoir offrande pour ba tonga lingomba ba action ya mike pour kushwa lingomba. Iza mabete, iza biblique, iza lokmo te ba fonder au fonder. Mais yeka na mito ba tindingo, iza possibilité mo tindingo nzamba permettre yo durant semaine on ba lundi jusqu'à dimanche de voyage. Ya on peut ça après si dimna ya peut offrande. Ba bakatela on bat. Iza montante ke bakatela il faut pesa autant, il faut ça la monter. Ok papa, ba église ebele tomonaka sans frais kotaka lisusu te komaka mabonza soka $5 côté wana olobini te wana ekomi commerce wana eza normal te wana ekomi commerce po eza même biblique te wana ekomi commerce $5 bona ebite soki en base de quoi osenga $5 wana ekomi commerce ekomi wana eza inadmissible okondima ngo te biso ntango ozosambela fo motu mpo ozala mpe na kati ya parole oyebela ozosala 5 000 okatela motu montant eza normal te eza église nini eza nsima no toza na kati ya église ya assemblée jésus ma victoire mama offrande ya solo promeme eza nano comment je peux dire ezali bomoto nanu eza offrande nanu ya solo ya liboso oyo okopesa nzambe otali bolamu oyo nzambe asaleli pendant semaine oyo eleki nango ebele mosusu bazalaki mpe na temps baya participer soit na offrande na bango bien soit offrande ya nzoto na bango mais bazwi temps na te mais tant que yo mo reconnaître bolamu na nzambe oyo asaleli yo yango ata quelque chose oyo ezalaki nango okokanga motema te mpona kopesa na nzambe. kombo eza nani papa na ngai outi église to ozokende église? Non, na autre église. On a déjà offrande parce que ils ont obligatoire un chrétien tant aux mandats quand Nzambe il faut même offrande na yo, on même dîme na yo, on même action de grâce na yo pour na repesa Nzambe parce que ils ont devoir mener na kata Bible. Il faut chrétien nyonso aza en offrande tant aux mandats quand Nzambe parce que ndako Nzambe bezo senga makambo ebele ya mbongo alors faut offrande aux en offrande pour oya na église c'est ça sans offrande na oya église. Bon, offrande eza eloko moko ya kotutama d'abord na motema parce que akosenga $10,000 akosenga $5,000 mais soki yo tutama na motema koza na 500 fois be 100 fois na yo dès que nzambe asouffle na motema otelema okopesa parce que même na bible ye moko ndenge yesu alobaki abiki no moto oyo na bino nyonso bopesi awa mais moto oyo apambololami oyo atutisami makasi eza mama oyo azwi oyo azalaki na yango nde atie ye nde aza beni koleka bino nyonso c'est ça. Merci beaucoup Nzamba Pambola. Ok, merci beaucoup. eza nani outi église nini? Kombo eza Joël na outi église mission chrétienne Jésus vainqueur. Selon kozwa ezwami ya mutu na mutu ndenge mutu aza nango ndenge opesela. Bible lobi koya na ndako ya Nzambe maboko pamba te siko moto aza nango te aya to aya te. Bon, normalement mutu nyonso tu azalaka na quelque chose mutu akozanga penelo penaka te boye. Moi quelque chose ekozala même ya moke oza nango wana oyi nango ndenge ozweli wana so ozindakisa ya mwasi wana na Biblia oyo bana kopesa mabonza na misa Yesu Yesu amoneke yenda pesaki mingi koleka ata mosi bapesaki ebele koleka eni kobake mwa moke oza nango kaka yaka nango présenter Nzambe même oza na 10 francs même oza na 100 francs 50 francs oyi nango présenter Nzambe Nzambe akoyamba ngo na 5,000 10,000 batelemi siko motu oyo aza na se ya 500 francs akokoya pe. Vraiment, et la situation moko toujours regretter parmi biso na l'église. Bon, toujours perdre reconnaissance si on a ezeli moko na moko. Tout ko généraliser, en plus ça ba musu ba sukra pena ba 100 francs 50 francs. Ba zali biso na mboka na biso oyo. Mais naza responsable de l'église moko te, mais na conseiller na ba kamina biso ba pasteur, ba bishop, ba évangéliste et ba tenaka pe compte ya ezeli ya batamike mike. Na pesa ndakisa moko na église moko na likanaki. Parce que asengi mabonza asoki na 500 francs
bato bazwi mpe basuki na 500 francs. Ok, bana mike bazalaki wana baza na ba 200 francs, ba 100 francs ya babonbon. Bana batumboli kama ba 200 francs bango ya boye. Basa asimi mutu bana boya nango. Okoloba nini? Toutefois, il faut permettre à moto ça pesa oyo aza nango. Ok, merci Nzamba Pambola. Merci beaucoup. Kombo nani tomoni o église tozokende? C'est déjà église comme on a Sœur Belbiche. Ok, Sœur Belbiche, toko koyeba otiaka offrande po nani? Notre offrande parce que Nzambe mo aza Nzambe na intérêt. Yo bien ça offrande parce que que intérêt vie na nga Pambola ngai. Offrande koko tia lokola combien na église? Bon, offrande qui partait on retient même 50 francs, même 100 francs. Nous sommes aux allant. Ah oui, parce que c'est 2000 francs. Merci beaucoup Sœur Nzamba Pambola. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album de 0 à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson les chiens que n'est pas la fête. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza elemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Bonga pelokole, bonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Bolingonayo Yesu Masiya. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à Héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Bokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à Héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Bandeko balingami kati na kolo Yesu. J'espère que bino moko bolandi pe boyoki biyano ya moko na moko sur les offrandes. Mais bino moko bo corriger. Pourquoi totiaka ba offrande? Offrande ezali loko moko vraiment sacré. Kaka lolenge tolakisi na bilili bino moko bomoni pe boyoki koloba ya moko na moko. J'espère que élément oyo esali plaisir na bandeko nyonso tu bazolanda nga depuis Irlande. Esali plaisir na mama Anangoyi. J'espère que esali plaisir, s'il vous plaît, j'allais dire. Esali plaisir na la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwa. Autrement dit, la présidente du Parlement céleste. Ticket Nzambe apambola ye mama sosala musala kitoko. Lolenge bozomona na telemi boye ezali ba fruit ya ba œuvre na ye. Ticket Nzambe abakiselaka ye encore ba mikolo ebele bele. 2 ans déjà yango ya le Nazaréen. Ticket Nzambe apambola bandeko nyonso tu bazali ko soutenir biso. Na kopesa merci mingi na bandeko nyonso tu balingaka la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, la sœur Tiffany Bokwa, notre coordonnatrice. Et je dis un grand merci na Cordo Challenge, bisika zali Ticket Nzambe apambola l'homme de Dieu, koba toujours kosala musala lolengo zo sala, un bon berger, asimbara toujours fimbu na maboko na ye. Je dis un grand merci na staff technique Mobimba, Jean-Si Makesa et Sikazali, Zambe apambola ye, JP Dionge,
nzambe apambola ye na nsima ya kamera musala azosala ye mpe azali kaka toujours moko ya bambuma ya la présidente du Parlement céleste. Quand je dis ça, ça me fait du joie. Et zo salanga elengi mingi. J'espère que interview et ça li plaisir na mama anangoy depuis Irlande, na Pi Roger depuis France, Pi Roger Loax et Sikozali. J'espère que Olinga Kamala le Nazaréen et je dis un grand merci wana na kobo sanate le sénateur belge Bertin Mampaka na biete alingaka le Nazaréen mingi. Papa Sunga toujours musala en Zambé, Zamba kopambola bino. Tozongi ici antenne, wana tokende kosolola na le pasteur Vincent, ye akoyeba koloba liloba ya suka pona émission oyo. Tina Yesu, libala ya basantu, libala ya bana na Nzambe, libala ya solo ya basali na Nzambe. Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même. Connais-tu ton mari? Connais-tu ta femme? Haha! Bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015 de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a des prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Mama. Nanutilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolupe Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015 à de vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, na rubrique Oyo, notre coordinatrice Atiapo Toto Salaka, Todi Fiakalibota ya Nzambe, Nakarisi Bolandi, Ndengani ni journaliste à son maison, Tuni Bamitune Paya Batuna, Intatire Tali, offrande. Pourquoi tu fais ça offrande na église? Tu fais ça offrande parce que Ezali signe, Ezali en guise de reconnaissance. Nzambe Oyo zo pambola biso, Nzambe Oyo zo sunga biso, Nzambe Oyo zo sala keto sa na bomoi, yango to pesa ka offrande na église. D'ailleurs ce côté même l'église, na même na Bible lobi ke moto atei bino liloba Nzambe bokabona na ye ba par na bino, même atei nzoto bo pesa. Yango moni to pesa ka offrande et ça ka na signe ya reconnaissance, biso ba balesi biso liloba Nzambe Oyo ezo fele, o baki ko tia prité que to pesa autant. Mais en guise de reconnaissance wana biso toza ko remercier Nzambe na moi ya mike oyo Nzambe azo pesa biso. Mais ezalaka ko offrande te.
normalement na bunzambe tosala biloko mitano oyo esengeli topesaka epai ya nkolo en guise de reconnaissance parce que omoni ntango nzambe azosala bolamu yo mpo ozozokisa bolamu epai na ye lokola ye amonanaka te ozosala yango directement epai basali na ye yango monaki meme jésus alobaki oyo akabeli bino akabeli ngai oyo akoyamba bino ayambi ngai donc mosali ya nzambe église eza korepresente présence ya nzambe na esika wana mosali ya nzambe aza korepresente nzambe ye moko yango moni lokola nzambe amonanaka te topesaka bofrane d'église topesaka mpe basali ya nzambe en guise de reconnaissance mais na biki ezala biloko mitano oyo esengeli moto apesaka en guise de reconnaissance epai ya nzambe et puis ntango moto azopesa epai ya nzambe ye mpe azali kofungwama ofrande ezaka mpona kosilisa kozanga église te mais yo moko mpe oza nzambe kofungola yo parce que bible elobi pesa ekopesamela yo mais esengeli kodake biloko mitano oyo esengeli moto asala na ntina etali ofrande toza na ofrande ordinaire oyo topesaka na ndenge toye culte batei biso topesi ofrande toza na ofrande oyo babengaka dime dime eza eteni ya zomi topesa yango mpe mpona nini parce que nzambe asungi ngai mingi basalaka te mingi bazokufa bakufa babola mosu mpe na fini atika kosimba mbongo te mosu mpe na fini atika kosala te me ngai nazosala en guise de reconnaissance wana yango topesaka 1/10 toza na troisième offrande topesaka ezali badon topesaka badon na église eza mpe offrande mais ezali badon topesaka na église moto alobi lokola ngai nabongoli motema nzambe na ngai osalanga bolamu nasepeli kosomba bakiti natia na église nasepeli kotonga église na ngai nasepeli kosomba bainstrument neti mikolo toza na tozwi biro ya sika to na posa bacaméra toza na posa ya bakiti ya bien toza na posa ya makambo eza ebele moto aki mpe kosala don eza mpe mabe te eza mpe offrande mais tobenga yango don toza na quatrième offrande oyo tobengaka offrande ya libéralité. La liberté cela veut dire quoi? Moto azali kopesa na oyo motema nelingi librement moto azali kopesa motema na ye ndenge de kosepela mpona misala ya nzambe ndenge sala avec l'église primitif bato azoteka bamapango na bango bazoya librement kopesa epai ya nzambe eza malamu. Toza na cinquième offrande topesaka na se na te yango mpe eza prémisse. Prémisse ezali moko eteni ya moko mbuma liboso ya misala na yo osalaka mbuma liboso misala na yo mbuma liboso ya salaire na yo oyo ozwi na misala tozali kosala opesa yango mpa ya nzambe ezalaka mpe malamu. Donc ozomona sorte bofrande oyo bato bali kopesa epai ya nzambe nyonso wana eza kaka en guise de reconnaissance. Donc ozo reconnaître nzambe abengi yo, nzambe apesi yo bomoi, nzambe apesi yo pema, nzambe apesi yo makasi, apesi yo santé. Ntango oza kosala yango vraiment eza kosala malamu. Mais soki topesaka bofrande église ezali en guise nazo répéter yango de reconnaissance toza koreconnaître ke nzambe oyo abengana bongo na motema parce que ndeko kobongo na motema ezali sécurité nzambe abiso grâce obongo na motema ezali mbuba te tali sécurité parce que bato mingi bakokufa mpe bapagano mingi baoka maloba nzambe esala bongo eloko te mais yo nzambe ati yo mise à part alongoli na mokili atio na kati ya eklese na ye en guise de reconnaissance il faut topesa kofrande. Et question mosusu etunami elobi ke moto asantaka ndenge nini soki oye na église maboko pamba oye na ofrande te. Réellement bible ezoba ke moto akoki kose présente liboso ya nzambe maboko pamba te. Mais soki osangi eza mpe mabe te parce que ofrande ya liboso tokopesa nanu nzambe eza bomoi na biso eza ofrande mpena liboso okuta eza nde ya motuya yango wana moto azozanga mpenza soki apesi te nzambe azotala motema na ye ayebi ke azangi eza nango problème te. Mais komaka lisumu soki ozwaka ozopesa te en tout cas c'est un péché ozozwa moso kose présente liboso ya nzambe maboko pamba vraiment eza péché grave na miso ya nzambe parce que bible epesi baverset ebele na ntina na yango oyebi ke anene na safira bakufaki likolo kopesa nzambe mais lupango wana ezalaki ya ni Pierre ni Jean ni André soki nani ezalaki lupango na bango moko mais okola bapesaki na ndenge elongo bani te balingaki bakosa bayiba nzambe toyebi resultat na bango ndenge neleki to anene na mwasi na safira bakufaki likolo mbongo na bango moko ezalaki ni mbongo ya Jésus ni mbongo ya nzambe ni mbongo ya Pierre likolo mbongo na bango moko mpona nini bazalaki reconnaissant te. Soki otali meme na ce testament ozwi likambo ya Kain na Abel
regard favorable na offrande ya bel na ye moko bel maboyaki offrande akaye ne moko kaye parce que bapesaki mabe donc moto aza nango mpenza nzambe azopambola mozopesa te c'est un péché osomona parce que bible elobi yango oyo azoyama liboso ya nzambe maboko pamba vraiment nzambe akosepela na ye te oyo kosepesa te banzambe maboko pamba te epuis balobi lisusu boye pesa ekosala nini yo moko ozongisa ekopesamela yo osomona donc kopesa eza mpe kofongola motu ye moko yango monaka toyaka na église na baoffrande eza mpona teke tofongisa bapaster mpona nini bofrande mpe esalaka makambo ebele na église tokosomba micro boyi kosomba drum boki kosomba kobongisa mo église kosomba mwa kiti bapaster bakofanda kiti yo mo mpe mondimi ofandaka nyonso wana eutaka na bofrande eutaka na badime eutaka na bamone eutaka tusa banini donc omoni bandeko balingami donc opesa offrande église eza mabe te mais komaka péché soki ozozala na yango mozopesa te vraiment ezalaka malamu te voilà na kasi ezalaki mwa exhortation na yango kopesa bino mpona complete na ntina bamitu na batuni bandeko mpe bayanoli naza kosalue bato bazolanda biso kobanda liboso epai ya coordonnatrice na biso Tiffany Mokwa la princesse et la humble servante de Dieu a commis la présidente du Parlement céleste nzambe apambola ye sans oublier le grand moteur le premier caméraman frère Jansi elongo na caméraman mosusu oyo aza mpe kofilme biso kitoko tala kaka image nayebi kombo na ye aza ndeko tozwi kaka sikoyo aza sika frère Jean-Pierre le grand caméraman Jean-Pierre nzambe apambola ye et na salué mwana na ngai Bénédicte Chipatoka pourquoi pas saluer Cordon Wangata mon ami et na salué lisusu libota na ngai Bakela.